Salut mes frères et sœurs, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, naele le sul bosabino kubakisaka un de plus. Ni nangaki na loba mukwa lelo na olobela, likambo ba lobaka, pe loko mama na makomi na nzambe. Loboko na nzambe eza mukusete, eza mabe na biso, mute kopekisa nzamba sala. Na tina nini nzambe auka kosala te, na tina ni loboko na nzambe lelo koma musika na biso, na tina ni lelo liloba na nzambe, toko yoka, toko kende mangomba, toko yo landango na internet, me loboko na nzambe eko monisa makate, na tina nini, ndeko nanga, loba nzambe ezali clair et net koloba. Mabe na biso, mute kopekisa nzambe asala. Mabe na biso koko zala nini? Mabe na biso eza eloko nini? Mabe na biso ezali tozana communion na nzambe te. To memi kombo na Yesu Masia na monoko. To tamboli na kombo na Yesu Masia na banzela na biso. To tamboli na kombo na Yesu Masia na makanisi na biso. Me misala na ye eza na bomoi na biso te. Soki baluba luka misala nzambe na bomoi nanga, tamsu bakokute loko mokote. Me butu moi na aka kolendisa bandeko na ali na Yesu Masia. Me Yesu Masia soka lobi, mama Josiane oyoka ebele. Mama Josiane ozali ko edifier bato. Kasi na pratique, makambo yo lobaka, osalaka yango. Esika toko mona loboko na nzambe te, esika toko kokoma na présence ya nzambe te, esika toko zatango nyoso mosika na nzambe. Mingi toko yoka makomi na nzambe, toko landa, ekoza na biso à tout moment. Tokoma kotamba mena ba verset biblique na bomo ina biso. Tokoma kotambola même moto nyoso, surtout na communauté na biso ya ba Congolais. Soko tuna ta mwana muke akoye biso verset biblique. Ata ko ebe eza sikanite me maloba ko bimisa kati na munoko na ye. Soko luki verset wana maloba na okokuta eza verset biblique. Mena tina nini kasi makomi wana nyoso toyebi yango. Makomi ya nzambe toko sosola yango, me toko kosalela yango te. Eloko nini ekotinda biso toko kosala te, po loboko nzambe pe ezala tango nyoso mosika na bomoi na biso. Bakoyebisa mama Josiane lokuta eya mabe. Me na kotala na bomoi nanga, so nzambe alobi aluka lokuta, akokuta kaka lokuta na bomoi na ngai. Me na kosambela, na kozala na nzambe. Me soki ba luka lokuta eza na bomoi nanga, ndeko nanga loboko nzambe kozala kaka mosika, parce que makomi eza koloba na biso lisuma muke ezali te, lisuma munene ezali te. Ngana kozele te nzambe peut-être so na bomi mutu nde nzambe akokondanenga, peut-être nzambe aza komona nga mosika na ye. Loboko neza musika nanga, pete pona likamuka ya muke, o pete ngai moko na sosola te, pourquoi loboko nzambe eza musika na bomoi na ngai. Mingi toyambi Yesu Masia na bomoi na biso, me toko eba lolenge Yesu Masia za ko fonctionner te. Toko eba lolenge nini Yesu Masia salaka te, toko eba lolenge Yesu Masia akambaka te. Toza ya solo ndeko nanga moko mona mutu nyonso, ete mama naza ya Yesu Masia, nga Yesu za kotatola. Yesu za kobetela tolo. Yesu lobike azali ya yo. Oyebi ndenge Yesu ana fonctionnaka. Oyebi lolenge ye asalaka. To Yesu za kondima ezali théorie oyo za nango, me pratique oyebi ndenge akosalela te. Me makomi nzambe za kosenga biso, to tie na misala na biso. To tie Yesu Masia na misala. Posa na Yesu Masia eza to tie na misala. Esika oza kolobete ngana okoka lisusu te. Yesu na suki epa ya tele makabaluki alobi sikonga na bandi musala. Mingi toko zana Yesu Masia to tika ba théorie. Yango loboko na nzambe eza musika na biso. Yango toko mona gloire na nzambe te. Yango toko mona puissance na nzambe te. Pona nini? Toza koyeba, toza na kondima. Me toko eba kolanda ba règle kondima na biso te. Donc toza na tondimeli Yesu. Tondimi Yesu azali nzambe. Me condition siko Yesu Masia ko senga biso, poto koma ba disciple na ye, poto zala oya ye, ndeko nanga to koka na biso te. Tozo koka te. E pa Yesu Masia lobi onyo sa nkolandanga ameme kolusu. Me mingi na sina loba yango, to koka biso ko mema be kolusu te. Ogo kuta ndeko na yo, apriaka makasi. Me oka te mama pardon. Eza te pona sambela kande bobimisa nga zoba. Me Yesu aza kolanda.
abimaka zoba. Yesu andimela abimaka zoba. Ndeko nanga esika loboko na Nzambe ezala mosika na bomoi na biso. Esika tokomona loboko na Nzambe te. Po Nzambe ani kotia biso na ba épreuve. Ndeko nanga na Nzambe fonctionnaka na ba épreuve. Nzambe a fonctionnaka na ba épreuve. Alingaka ke mutu akoma na suka. Moto mayela bo motone esili. Mayela bo motone sesu kosala te. Esika Nzambe aka ko intervenir. Et pas lobi aza alpha pe l'omega. Soki toke na makomi na Nzambe, lolenge makomi na Nzambe za koloba, loboko na Nzambe za mokuse te. Me mabe na biso mute kopekisa ya sala, alors lolenge nini Nzambe alobi, o nyoso andimelinga akomi ya ngai. O nyoso akozwa baptême akomi ya ngai. Me makomi so ezon koloba, loboko neza mokuse, loboko neza mokuse te, po ete apambola biso. Toko kuta na kaka na papasi minyoko. Na tina ni ndeko nanga. Na paske toko comprendre tina ni Nzambe alobi. Loboko neza mokuse te. Miza mabe na biso. Liloba Nzambe eza koloba biso na Isaïe 59, 1 eza koloba na biso. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Makomi na Nzambe eza juste net. Soki tozongi kino na se okomona nini pusaka loboko na Nzambe ezala mokuse na tina na bomoi na biso. Tokiti kino na se ndeko nanga okomona siko pourquoi loboko na Nzambe eza mokuse te me mabe na biso mute kopikisa asala. Bako ensenyaka biso lolenge ni te senge tobika. Bako talisaka biso lolenge ne senge tobima na mabe. Bako lobela biso lolenge ne senge li to comprendre liloba na Nzambe. Mama Josana za koya ko edifia kabino po tango kene kolanda ba prédication oyo ezali ya mozindo boyeba ko comprendre comment ko marcher dans la volonté de Dieu. Mais toko ilandaka toko yokaka théorie to tondi na yango so tolobi Yesu masalo bakeba o nyoso bali na théorie bako wakokota na lola ndeko nanga na bi mututa kotikala na mokili oyo po théorie biso nyoso tozali na yango théorie mutu nyoso azana yango mais pratique toko kwa kosalela yango te ndeko nanga yango na ebite soki liloba na Nzambe to yoka kango kapo na koyoka ou bien to yoka kapo échanger babomoi na biso. Toyoka kaliloba na Nzambe kaka po na formalité ou bien toyoka kaliloba na Nzambe po apporter biso quelque chose. Mibeko ya Nzambe oaza kolobete onyo sa kolanda ye atosa liloba na ye. Me komona ndeko nanga okoko tika wana. Me matongi ezali yo, kofinga ezali yo, makambo mabe ezali yo. Loboko na Nzambe kozala kaka mokuse. Pona yango na koloba loboko na Nzambe kozala su mokuse na bomoi na biso ndenge na bi ezali ba crime na bino. Ezali makamu na bino ya mabe mute kotinda loboko nanga ezala yango kotinda eko empêcher te ngana pambola bino. Lo ndeko nanga tango to yango na eko empêcher Nzambe asala. Yango tango biso toza kondi yoka makomi na Nzambe. Tango toko yoka liloba na Nzambe. Tango toko lukete Nzambe alobela biso. Nzambe alobela nga. Nzambe mimonisa. Nzambe salelanga. Ndeko nanga telema nanu. Omi observe nanu yomoko. Bomo inanga lolenge kotambola kotambola na volonté na Nzambe bomo inanga lolenge ezali nazali kotambola vraiment dans la parole de Dieu ndenge bomo inanga ezali est-ce que yana mabe moko te kokoza na bomo inanga onga moko peut-être na ignora mais na tondisa mina théorie mais na kokosa la pratique te na tondisa mina théorie mais na kokosa la pratique te pratique eza lolenge nini outi lingomba pasteur atei o senti que lilobana ebeti yo na na motema mais lukasi koyo salela yango ndeko nanga okoka kosalela yango te moko zela kaka Nzambe asalela yo okozela Nzambe asembola loboko yango alobi loboko neza mokuse te e ali mabe na biso mute kopekisa ya sala ndeko nanga oyebi mabe na yo oyebi mabe na yo na yebi mabe nanga
pete na mabe nanga yango ekostinda loboko na nzambe ezala mokuse na badomeni mosusu mabe nanga yango petete kotinda ete nzambe mwa asembola loboko na ezali te ndeko na ngai yo mpo oyebi mabe na yo okokomitala otali te lokuta na tika moyibi na tika kindumba na tika koloba makambo ya bato na tika koboma na tika kodetruire kotonga makambo nyonso ndeko na nga oyo na kati na efezi eza koloba na biso mpe oyo moko oza koyeba ke na bomoto na intelligence na kapasité ozali nango koyeba ke eloko ezali mabe mosusu ekokozala na bomoi na biso ndeko na nga yo kokoloba naza na ngai bien mokoyeba te libota yo botami kati na yango bandeko yo ovandi na bango entourage ozali milieu ozali kovivre ndeko na nga peut-être eza koaffecte mpe na kati na mabe eza kokondane mpe na kati na mabe alo mabe wana yango ekotinda loboko na nzambe mwa esembolama ezali te yango monaka lobaka esengeli olongwa bisika ozali okende bisika mosusu kuna nde akoyeba na kopambola yo kasi komona nzambe akolobela biso teori tokozwaka me toka kotia pratique na misala te ndeko na nga tokoprie ndeko na nga loboko nezi ya mokuse te matoi ne peza kokangama te ayokaka nzambe ayokaka biso isivika tanka kozwi kaka etension koluka te tika na prier balobi Daniel kaka tango azi décision mbala moko nzambe aexorce ye me lokola monguna azalaka toujours wana mpona kotia barrière yango nzambe alobaki loboko neza mokuse te loboko neza mokuse te loboko neza mulai me mabe na biso mabe eza na biso nini ntango nga munzina aza kobelela nzambe sata atelema aza koakize nga me mutu yo olingi okangola tala nano place avandi eza bisika na nga tala maloba neza maloba na nga tala makanisi neza makanisi na nga tala lolenge na kosala eza makambo na nga alo nzambe lolenge nini akosembola loboko yango alobi loboko neza mokuse te matoi neza kokangama te me mabe na biso moto ekotinda ete asala te mpo accusateur mpe atelemi aza kointerpele aza koloba moto azobelela yo azobelelo da l'ignorance azobelelo da l'aveuglement azobelelo da kati na trouble azobelelo ka mpo na formalité azobelelo paske mokili emonake abelelaka yo me tala misala na ye tala bomoi na ye aza mutu na nga teko na nga na ngonga na loboko na nzambe ekomaka mosika yango komona makambo so tokobelela nzambe akoyanola te makambo so tokolela butu moi nzambe akosala te makambo nyonso okobela nzambe elakisa nzambe akomimonisa te na ntina nini po ete mabe na biso etie molili alo na molili wana moye mwinda eya kopela eza te paske totie molili nzambe avandaka na molili te nzambe amimonisaka yasolaka kopelisa mwinda na kati na ntango amonike yasonga toloba teke ndeni nzambe mingi ezalaka mingi tokoganga nakobelela nzambe nakoluka ozomimonisa te situation banda kolela nzambe ozoyanola te ndeko na nga soki oke na Isaïe 59 na banzi ezali yano ya moto nyonso oyo alukaka présence ya nzambe na bomoi na ye Isaïe 59 ezali kotalisa biso koma komarche na volonté na nzambe Isaïe 59 ezali kotalisa biso lolenge ni loboko na nzambe esengeli esembolama na bomoi na biso meme Yesu Masia toza kozonga lolenge alobe na baapôtre sa le Saint-Esprit bokoka na bino eloko moko te bozela molimo santo aya kopesa bino makasi makoki ya kolonga mabe oyo balobi bacrime oyo eza koempêcher loboko na nzambe esembolama alo ndeko na nga leo toali na grâce ya Saint-Esprit na biso tozali na grâce na Saint-Esprit na bomoi na biso mpona kotika bamabe mpona korenonce na mabe mpona kobwaka mabe mosika me lelo soki na bito luka toza conscient biso nyonso na yo ndeko nango koluka olandanga oza consciente ya koyeba te tokobelela nzambe tokopartage parole de Dieu tokoedifiaka libota bana nzambe eske maloba na nzambe tokotiaka yango mpe na misala
maloba na nzambe toko tiaka ngo vraiment na misala ou bien eza nango kaka formalité lokola pe na sina komi na momesano ya koyaka une fois na weekend ya lolenge se comme momesano ya koyaka liboso na bana nzambe neba ko partageaka même o na ko partageaka est-ce que na ko tsala kango pe na misala na bomo ilangai ya solo Nzambe azali juste fidèle maloba na Nzambe ezala nalobaka aza toujours sima makomi na ye aza toujours sima maloba na ye aza toujours sima maloba na ye ayanolaka ntango Nzambe ayanolaka ntango aza toujours derrière maloba na ye mpo maloba na ye lolenge ebimaka lolenge ekokisamaka kasi eloko nini ekotinda tokomona loboko na Nzambe te ezali bamabe na biso bamabe na biso mutu ekoempêche bamabe na biso mutu ekokondanaka bamabe na biso mutu ekopermettre tomona gloire na Nzambe te bamabe na biso nde ekotindaka loboko na Nzambe eza toujours mosika na bomoi na biso mabe na biso yango ndeko na ngai atokendaka eglise ata ozali intercesseur ata ozali prédicateur ata ozali nani na fonction nyonso ozali na yango soki ozali mpe ndeko oyo nano comprena te parole de Dieu likoloba nini to liloba na Nzambe epa na yo nano etali so mpenza bolamu te eloko na koyebiso ndeko na ngai na bolingo na Nzambe na mawa na Nzambe na bilaka na Nzambe ndeko na ngai yeba kotelema tala bomoi na yo Nzambe na kosambela me likambo na kosala naza dine penza naza dine ya kopusa na liboso na yo na munoko nango naza nango naza dine na kopusa na liboso na yo na mabe onga uti kosala eske na kopusana ndeko nanga miba koloba yake liboso na Nzambe lolenge ozali me lolenge ozali eske ozana mabe na yo okangi nyonso na kati na liboke o depozango na makolo na Yesu Masia olobi Yesu Masia mabe na nga nyonso na tiki nga na ke na bolamu na yo bolamu wana yo ke nango obandi pe kotiango na kati na misala yango pratique ndeko na nga yango pratique na kati na makomi na Nzambe toyeba Nzambe oyo tokotombola kabutu moi avandi na kembo akotala banani bazali boya ye banani bakotosa makomi na ye banani bakotambola na volonté na ye banani bakotambola selo ba promesse na ye yango alobi elanga ezali monene kasi basali bazali moke po mingi tobeleli Nzambe mingi totondisi maloba na Nzambe na bomoi na biso me pona kotiango na misala tokokoka te pourquoi tokoka te po ete mabe etondi kati na biso ndeko nanga totika mabe to renoncer na mabe totika mabe tokomona loboko na Nzambe na bomoi na biso Nzambe loboko neza mokuse te ndeko nanga nakoloba loboko na Nzambe eza mokuse te mabe na biso ndeko nanga meka ko renoncer na mabe luka elongi ya Nzambe soki Nzambe akomimonisa te loba Nzambe azalaka te renoncer na mabe ndima ozala humilié ndima ozala rejeté ndima ozala mokeri nyonso elata yo ndeko nango komona loboko na Nzambe me lokola Satan aza rise aluka kolakisa biso ke Nzambe azalaka te me nakoyebi biso ndeko nanga Nzambe aza na bomoi mpe loboko neza mokuse te loboko neza mulai mpona kopambola biso me siko Nzambe akitaka bisika mabe te yango alobi loboko neza mokuse te eza mabe na biso mutu ekopekisa asalela biso siko mpo asalela biso ndeko na ngai yo na nga esenge to renoncer na mabe to renoncer na théorie te me to renoncer na kati na pratique nayaka katela ba natiki mabe na kosala Yesu mabe te na komi na nga mutu na Yesu Masia me soki baluki bato ya mabe naza na kati na bango soki baluki bato ya mabe nga wana naza na kati na bango na tango wana ndeko na nga oza kaka na théorie mais pratique oza nango ata moke te que Dieu vous bénisse on est toujours ensemble merci beaucoup.